Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, mais vrai. Voilà, chef Katikabe, sa traiteur. Nicole Belé, Ngabino de Sola Kale. Voilà, grippe bêta kinga. Vous remarquez que voix PSC et Bongina ont formaté. Grippe ça là, tellement. Mais si je vois Sunginga, na se rétabli, na si en très bonne santé. Vraiment, merci Kaka. Ma tonne de belé, pas je vois. Bien, faut pas s'en merci. Je vous dis qu'il a souffrir. Blaguité. Alors, voilà. Théma m'appelle et l'équipe. M'appelle et l'équipe tellement. Moi, on l'obésate. Deka bouyebi. Voilà. Bisous à tout la mouki. Tout ça, toi le banda. Vous remarquez, toi le banda. Voilà. Toi le banda. Tout ça barbecue, tout ça tumbantaba. Batebe ba komelanga bazo tuna mama kati o tumba kantaba kitoko chaka nini bayaya ko tumbantaba ebima ko mama kati bo mama kati esa bino secret na ye naza vraiment désolé pona voix nanga eza nan malamu te. Voilà bandeko balandia katika pesa télévision. Vous remarquez que awa tozana tabac. Voilà, tout le monde tabac et puis tout le monde. Alors, on a eu ce secret encore. Bon, bandanan ko partager ma vidéo na biso. Bon, partager ma vidéo. Pour na bino batu boko timbala libo sur la chaîne na biso. Nazali mama katika pesa. Servi traiteur. Nasa comme ça là, servi traiteur. Kolamba na ba fête, ba mariage, na ba événementiel. Oza na fête, cosité. Contactez Mama Katika Pesa traiteur number 1 oko sepe oza décidé. Oso kenda fête ya Mama Kati batu ba lié ba beti lisolo ba betaka masolo fête sila te fête to le kitoko fête wana biloko eza kiboyi fête wana ba lia kitolia kiboyi fête wana voilà parce que ezali passion nanga eza musala nanga na linga tellement et c'est comme ça que na sala musala nanga avec beaucoup d'amour. Hein? Donc nazo kapia musala ba fête nazo sala fête loko nazo balisa mwana nanga ya liboso taka fête oya yomoko ozo balisa mwana ya liboso osa fête wana ndeni bozu réponse voilà nasala musala nanga lolenge wana natala ateki oza musala ya batu bapesi ngai nasala nasala lokola fête wana eza fête ya ngai moko. Quand vous avez réponse, pourquoi est-ce que ma fête Mama Kati, pourquoi est-ce que ma mariage Mama Kati, oh, Alambaka, Azala toujours dans service, ma fête Nezala toujours dit waouh, rien à dire, ma pesa toujours, ma bois qu'elle a habité toujours, ma fleur, pour la ba ope balinga abisote, bazanga te, bino pe batu bolinga abisote, il faut pas la kana pour biso. To pesa toujours elengi na misala na biso et ça m'a toujours kitoko. Voilà, to passer directement na étape na biso. Tozala ngulu na biso ya ferme bio na bio ba saison ngulu na biso kitoko. Voilà. Ngulu biso ezana to assaisonner ngo tellement kitoko alors elengi tina poso. Voilà lelo makati kapesa aelbino ndenge assaisonner biloko na ye et puis nazo sala barbecue nanga ndenge ba pelle eza tellement belé. Voilà, restez toujours connectés pour na bino batu bo s'abonner na chaîne na bisote bo s'abonner massivement. Et puis bon ça a été partager ma vidéo na biso okende mingi la cloche à notification et puis bon ça là dessus à chaque fois que tu as une vidéo bon ça là au CP là. Voilà, oui voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision. Voilà to che boy pona ntaba biso tema to comme ça ngondenge to comme si wana alors esengi na cha oyo pour permettre nga na tumba bilo nanga bien.
Voilà. Oui, voilà. So tchana on tabac après. Tant que côté déjà la moto, après on dit qu'on explique bien. Voilà. Tout suit boye, tout changer. Bol, tout kaboye pour ekende bien. Voilà. Tout kaboye pour ekende bien. Écoute belé. Le bande tellement à la tête au comme na hiver awa. Ba commande leki kobenge leki. Voilà. Ba yanga voilà. Itaba yango nazotia na moto. Itaba oyo. Bato bakende Kinshasa bake vacances na Kinshasa. Babi mama bazongeli ngawa. Babi mama kati apart ba Kinshasa na ebele. Kuna seben ya ntaba oleki bango. Oleki man. Toke tozolia ntaba tozo regete tobi nakine abi ebele ba ochelo ntaba ebele vraiment. Ebele au savourer. Mais on a goût babi mama kati aleki. Mutake Kinshasa abina kie penza kolia ntaba mama. Alaki ngaki na kolia ntaba na osakana ntaba. Abi ba tie ntaba boye mais comprenez mon émotion. Asombeka bato ameki ka lobi oyo yanga ite. Yanga eza na poto na Amérique. Yanga eza na Amérique kune pa mama kati. Voilà to tie ntaba na biso na moto. Alors to couvrir yango. En attendant, après, tout ça expliqué, non? Comment on dit tout ça na moto ya ngulu. Quand on essaie de tout ça ngulu. Ngulu eza awa. To tumba ngulu awa na babi. Voilà, on essaie de tout ça de banda. Tout ça vraiment de banda. Voilà. Nantaba. Eza na moto. Ngulu, tout ngulu na moto. Voilà. Tu sais déjà le tabac. Voilà. Vous allez passer à maman Katika fait sa traiteur. Chef. Voilà. Tabac déjà tout tient. En attendant, on a zéla. Ma ballon pandi moko. Comme ça, on a expliqué comment est-ce qu'on fait ça en tabac. Et ça, le coup là, oh, maman Katika fait ça. Tabac, ça tellement tabac. Fait tellement foutre. Oh là là. Oh là là, tabac, je peux s'en déjà linguer. Le quand tu vas là, écoute bien, mais parfait, mon réseau. Oh là là. Fou. Tu vas linguer. Waouh. Mais tu qui n'as en attendant moto ya. Tellement dans le beau moko, sur la bina changu lukuna. Et koki ko banda ozika, alors bien ozika za na goût malamte. Tout ce qui est en bongo, moto et pela sous bien diminuer mon muke. Après tu au tango na biso, tu zonge là en tabana biso awa. Voilà. Oh, ça l'a fini. Voilà. Voilà. Oh là là. Les hommes ont vraiment. Oh là 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 là. Comment tu fait ça? Mais il faut ça là, caca. Oh là là. Je peux ça rester. On va non ça, vous va se faire. Je ça bien. Mais quand on a fait moi la mariage, on a mon rien à servir. Maman moko ayebi sanga lobi mama kati. Olaki sanga kolamba biloko akati ya ntaba, epesanga esengo. Mobali na nga na lamba lobi biloko oyo tolambi. Abi biloko yo to tolambi yango. Abi ngai moko na lambi na bando olanda mama kati kapesa nde na bandeko explique na bavideo. Si wana yambanga pesanga vraiment ba gros bisous lobi mama kati. Merci pour la kisinga penza kosala. Mobali na bando linga kolia ba biloko wana te. Ne banda comment osala ngo bien. Vraiment vous mettez la ngwende na. Voilà. Ça va aller sur un autre.
Oh là là, mafuta baboye, koti ba mafuta boye. Atocha mungu apambe ezalaka abuti. Bende ko balani. Quand abonne eza fresh boye kaka. Atona tina kaka mungu apambe. N'est-ce pas ça goût? Faut besoin de répondre. Ezali toko. Deka mameli ya nyito aloba soza mutakanda otala biso te. Biso to partageande esengo. Partageande esengo. Yo mutakete so otali awa eza pasi. Bino batakete wana fo bozala parce que bino nde bopesa biso courage. Bino bopesa biso courage ya ko multiplier toujours ba effort ya ko sala lisusu plus koleka. Vous comprenez? Ya ezalaka bongo. Ezalaka bongo. Voilà. On a un chef katika pesa chrétien na tana ngwende na ye. Avec tumba. Oh. Voilà. Ça s'appelle déjà bandit. Oh. Bino bonanga. Bino bonanga. Ko bata poka ba tu musala zaki. Baza ko enjoy. Avec chef katika pesa toujours. Voilà. Pourtant, moi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as la barbecue na biso. Voilà. Alors, restez connectés. Biso wana. Tumba kaka, batumba kaka, batumba kaka. Moto ngulu. Voilà. Moto ngulu eza wana. Voilà. Tuluka moya otiaso ngulu na biso na barbecue. Voilà. Oh là là. On est là. On est là. Oui, hein. La café là, voilà, tumba. Voilà, il était fait ça biso. Tu vas aller comme par exemple mon pied. Mon moto makasi parce que aussi quand moto mon makala il faut le moko régler en haut. Voilà, donc les autres qui sont vraiment kitoko. Alors tu vas quand on suit ça au tu es lingu la biso toujours. Lente massivement. Voilà. Donc là, je sais pas plus. Encore Barcelone.
tozotumba biloko fo kitisa motema so moi kozala temps te ndeka na esala bino bosala te kosala te osala eloko ya boye fo ozala na temps soza na temps te kosala yango te parce que osala yango likolo ekozala vraiment ndenge ozozela résultat te donc il faut ozala vraiment na temps so moi kozala na temps te okoki koproclame jour mosusu omoni ke ozala na temps okoki kosala recette na yo ndeka na esala bino oza na temps te kosala te akwa bosala eloko osali mbangu apres ebongi nango te tocouvre yango kaka totiki yango eke malembe ndenge tozozela epesa biso résultat final voilà la fraîche alors koto eza kotaba voilà oh my god ozala na courage osala boye oza koto oza boye nazanga moko obaluka boye ozonga boye osala boye donc voilà très bon. Ta mafuta ntaba ndenge eza ntaba mafuta boye soki osali totie mongo ya pambe ezalaka bien. Voilà, c'est bien. Totika yango tocouvre yango lisusu totiki yango ebelaka nde tozela résultat ya suka kwa. Voilà. Oui, bande voilà, voilà résultat ya ngulu na biso totuli. Voilà résultat yango. Donc omoni ngulu ebeli kitoko. Ngulu batumba na moto so otie moto ebele ezika ekoma makala. Alors quand on a lobi faut ozwa ntango olandela biloko na yo. J'espère que ngulu oyo nde totumbi boye esepesi bino. Bosabone ebele bopartage. Voilà, bozwi technique okotia moto ya ebele makasi te mpo ozikisa yango mwa moto moi soki malembe jusqu'à ce que ekopesa résultat au moment kati ya zwi. Voilà toketa mpe ntaba na biso voilà totala mpe ntaba na biso ntaba na biso résultat epesi biso yango oyo ebeli kitoko. Voilà omoni ntaba ndenge ebeli ndenge eteli kitoko. Voilà ntaba na biso mpe résultat yango yango. Voilà faut passer ba commande na bino bozala desi te faut passer ba commande na etumbama toujours. Voilà. Voilà, bisous, bye bye. Tukutane na prochaine vidéo.